Donc ba notable yene Congo batu bazako mituna masolo na bango eza na niveau nini bakoya koloba nini tope bazoloba nini na tout ce qui est makambo ya bakongo tomona Congo te bino nyonso bomonaki descente oyo esalamaki na ndako ya Mondansemi avec tokobengango deux cargaisons, c'est-à-dire la police nationale et l'armée. Armée yaki, police pe yaki, ba panzinda kuya Mondansemi qui n'avait même pas d'armes, o bazo benga ndika ezalaka arme te pour nulle part na kati ya législation na biso to constitution na biso ba komaka ndika ezalaka arme. Et puis l'air pe ba yeko kanga Mondansemi na batu na ye ba opposer aucune résistance ba mi alors bana ya Congo central ba notable ya Congo central ba lobi na biso toyoka moi eloko yo bolanda bongo tozonga. Merci. Mbote bandeko ya Kuli Media TV, mbote bisika nyonso bozali na mabota na bino, mbote. Na prometaki bino dernièrement na utako sala émission moko ya muke sur makambo ya Vital Kamerhe na procès na ye oyo utako leka. Kamerhe yewana moibi, Kamerhe yewana na bisaki bino ke tokomona na kala mingi te po tozala masolo mususu ya kobetela bino pe ya kotoyebisa bino oyo bana mboka batindi biso toloba. Mikolo elekaki tosalaki émission sur Mondansemi oyo bino nyonso boyebi lelo aza na kati ya hôpital ya CNPP oyo bazosoigne ye soi-disant entre guillemets mpona mutu kaza na problème moko na mutu. Tomoni ba rebondissement ebimi mwasi na ye qui parlait de certaines choses bana na ye basali pe ba voice mpona ko démentir makambo mama naza koloba. Mais dans tout ça les gens se posaient la question et se demandaient ba notable ne Congo ba lobby nini. Na lingi déjà d'entrée de jeu kopesa mbote na maman Françoise double brassard Koloma Solo na Tony Makonzo cordon na biso na Dieu donné na wej ma weja plutôt oyo asimbi masolo na niveau ya Kisasa na cadre ya montage pe reporter sur le terrain na pesimbote na Rachel la Rachou oyo asalaka masolo na niveau ya chronique aza chroniqueuse équipe ya Kuli Media nyonso mbote na bino de la part d'Ombre Lili yango wana. Donc ba notable yene Congo batu bazako mituna masolo na bango eza na niveau nini bakoya koloba nini tope bazoloba nini na tout ce qui est makambo ya bakongo. Tomonaki l'historien Yvon Masunda qui est monté au créneau pour dénoncer Bamaramususu Wezo Sama na niveau ya Bakongo, Congo central. Mais avant to kota vraiment na kati ya muzindo ya masolo na biso
nalingaki boyoka mwa voice oyo bane Congo baza ya kosepela te bane Congo balobi non makambo ebanda mwa uta mikolo eleki ebele na bamvula ekomi na période tokotika ngo susu ekende boye te. Il faut te dénoncer, il faut te loba. Mais te loba nini? Pour Batouba Ebi na bango tout ce qui se passe en ce qui concerne le bas Congo. Monatsemi était parmi Batoyo quand même. Bazako loba makambo ba misusu bakoka kolobali boyete. Il est monté au créneau kozala ezala na parlement. Ezala na miso abatupe na suka awa bomoni que alobi moi mingi parce que il est vrai que Kouloutou né mon Nansemi a besoin de finances pour survenir na besoin de famille naie pe ya bateau balandaka na dikanda na ye babengi bundu dia mayala. Parce que maintenant, je demande ce mot-là, mon salaire, comment on veut la connaître. Voilà. Bané Congo, notable ya Congo, bana oyo baza bana Congo, tango bayoka ki makambo ya Mon Nansemi, bavanda ki calme te, mataki pe na créneau ke na liboso ya mikonzi, entre autres la police, général Patience na général Kasongo, bayeko senga ya bango intervention pour na kolobate. Makambo nyonso salami na organisation ya kokanga Mon Nansemi, eza un peu inhabituel pe ezalaki na besoin ya kozala bongo te. Bino nyonso bomonaki descente oyo esalamaki na ndako ya Mon Nansemi avec tokobengango deux cargaisons, c'est-à-dire la police nationale et l'armée. Armée yaki, police pe yaki, panzi ndako ya Mon Nansemi qui n'avait même pas d'armes, o bazobenga ndika ezalaka arme te pour nulle part na kati ya législation na biso to constitution na biso bakomaki ndika ezalaka arme. Et puis l'air pe baye kokanga Mon Nansemi na batu na ye ba opposer aucune résistance, ba mitiki na maboko ya l'état, bakangi bango bakoti bango na ba bus bomona bino nyonso pe ba memi bango ba misusu pe bazonga lelo yo na ba mboka na bango na Bakongo. Pourquoi cet acharnement pour l'arrestation de Mon Nansemi? À chaque fois qu'on doit l'arrêter, pourquoi il faut aller casser tout ce qu'il possède? Déjà la dernière fois, biloko nenyo se bukanaki, biloko mse bungaki, bazongisa yango pété, tout na soni. Le quoi va filmaki bango, bazo tombola na kiti na ye, pour les ako vandela. Tomona mutunia tombola ki yango. Na soni wana, baye kozongisa moi semblant ya biloko. Mais pourquoi cet acharnement sur une personne qui ne fait que demander son dû? Azako sengakaka oyaye émolument. Moi mbongo na ye oya salaki na tango azalaka député ba futaye yango. Alors bana ya Congo central, ba notable ya Congo central, ba lobi na biso toyoka moi eloko yo. Merci. Je pense qu'il ne faut pas que les gens s'endorment sur ce qui s'est passé. Au contraire, il faut continuer à maintenir la flamme. Il est inadmissible que des gens qui ont réclamé leurs droits, que ce soit de l'argent ou le maintien de leur identité culturelle, il est inadmissible que le pouvoir d'État envoie des militaires massacrer des gens qui ne sont pas armés. Hein? Ça, c'est de 1. De 2, même si on raconte que l'Indika pouvait tuer, mais ce n'est pas inscrit dans la Constitution qu'il faut attaquer les gens qui ont l'Indika. L'Indika n'a jamais été une arme. La preuve, on les a massacrés, ils n'ont pas riposté. Aucun Indika n'a tué aucun policier. Et puis en plus, ce n'est pas seulement la police, c'était 2 régiments. Un régiment de policiers et un régiment de militaires de la garde présidentielle. Et donc, il y avait 2 généraux sur terrain, alors qu'il y a des choses qui se passent à l'Est. Voilà. Pas plus tard que
ce matin, je suivais à la radio que depuis 1 mois et demi, presque 2 mois, l'armée zambienne est entrée en RDC. Ça fait 2 mois qu'ils sont là. Ils occupent une bande de terre d'à peu près 30 km de large sur 200 ou 300 km de longueur. Eh bien, si nous avons des généraux aussi téméraires que ça, aussi forts que ça pour massacrer la population, ben qu'ils aillent là-bas. Donc, je pense qu'il va falloir que chaque province, enfin, comme nous sommes une république des communautés, voilà, c'est ça la réalité, nous sommes une république des communautés, et dans la Constitution, il est consacré le régionalisme constitutionnel, et donc c'est une hypocrisie pour ne pas dire fédéralisme, et chaque province doit, en fait, affirmer son identité, chaque province doit élever la voix pour... la meilleure conduite des affaires de la province et donc de l'ensemble du pays. Et donc il est hors de question qu'on vienne massacrer des jeunes Bakongo parce qu'ils ont réclamé des choses. Alors pourquoi l'UDPS qui a dit d'abord le peuple d'abord vient faire les choses qu'il reprochait aux anciens régimes? Voilà, donc nous on n'est pas dupes. Il va falloir un matraquage dans les réseaux sociaux contre ce régime. Bon, nous, ici, sur place, on a moins de facilité de le faire parce que, bon, on traque les gens, tout ça, etc. Mais dites à tous nos amis, matraquage, il faut boycotter l'UDPS. L'UDPS est en train de décevoir, est en train d'ériger un régime de tâtonnement, un régime prédateur. Et donc, il est hors de question qu'on leur fasse le lit pour 2023. Voilà, c'est un peu ça le sens. Merci. Bandeko bauti kolanda ba voice oyo te voice kutu eza kutu ba voice te mais voice oyo eza ko définir to eza ko lobelela biso mwa lisolo ya mécontentement ya bana ya Congo central. Bolandi bino moko na kotika bino bosala banalise na bino bomeka ko memela biso ya bino ba explication na bino ba opinion na sujet wana. Ne mwanda tsemi aza mwana mboka. Ne mwanda tsemi azali congolais. Ne mwanda tsemi azali patriote. Jusque là, en tout cas, to monate place ni la bimisa munduki po aboma bato. Lelo to zana bato ebele bazana ba procès, bato ebele bazo yiba, bazo zoba, bazo sala ma benyo so balingi na bana ya mboka Congo. Mais bato wana bazali banda bazo tambola. Batouana baza même pas poursuivi. Baza kuna semblant ata ya poursuite mot baza na bobangi kutute. Bazo tambola na bango librement. Mwana nsemi ya lobby po aza congolais, po aza ko croire na justice na biso, po aza ko ndima que lelo yo akoki ko poser lilobane pe ba yokaye. Ye wana se retrouver comme malade mental. C'est-à-dire Moutali Boma. Bah, considérer le la Moutali Boma. Pourquoi pour un lobby? Mes revendications là pour le peuple Congo en général. N'enga betera li solo ya culture. Et ça la revendication en tant que personnage politique. Pour un intérêt ou intérêt normal il y a région Congo. Voilà, mais na tikeli bino bozala na temps ya ko analyser yango pe ko pesa biso ya bino aperçu. Pour expliquer biso un peu ce que vous en pensez. Ce qui peut bolingi to sala micro trottoir pour la sujet oyo boloba ya bino maloba et koyoka na bekaka à travers Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence. Voilà. Il y a lelo pesuki wana na tiki bino. La sepela mingi rozana bino lelo. Et hier encore. Voilà. Donc na banzi que tokomonana. Na banzi pe ke nzamba osonga biso. Poto monana bino. Na mikolo ezoya. Je vous remercie et à très bientôt.